Lelo ba opposant ba tubeli, ba opposant mingi ba changer langage. Ba zongeli langage o bazalaki nango na tangu ya Joseph Kabila changement ya constitution. Président ya MLC andimi révision ya constitution. Jean-Pierre Bemba Gombo moko ya présidium ya Union Sacrée. Vital Kamerhe tozoze la point de vue na yo me kosala ki caméléon te. Deli Sesanga, Claudel Lubaya, Francis Kalombo, Jean-Claude Duvoemba, Tozali Boko Kamwa, Alingi Basala lokola échange, point de ma changement à constitution, Motomabe Soriano Katumbi, Atindi Batunaye, certains ambassadeurs, Bazana Mboka na biso ba mindele, Basolo na mokonza mboka, po balongola makambo ya minduki, balongola makambo ya piste d'atterrissage ya aérodrome Linganga Tonga, pe baloba azonga na mboka abona ye exil, alobi azonga na mboka mais en échange akoloba tout haut andimi changement ya constitution. Pe na diaspora bon mon ndenge bandeko diaspora batelemeli ndeko fayulu ngana za diaspora elo bakomo bengo manipulateur bakomo bengo traître obimi libanda azui on to benga na lingala ya ba combattant je ne le suis pas mais nazali acteur politique na lingala ya ba combattant azui lumbe na mikili na poto tolanda fayulu azui lumbe sénégalais. Fachi président, Fachi, 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 Fachi. Azul lumbe en Europe. Yes. Popolipon. Beaucoup de nos palais, ba diaspora, beaucoup de nos palais, ba combattants, beaucoup de nos palais, ba congolais. Au monde entier, na 5 continents, mokili mobimba bo s'abonner na Congo Dialogue. Info na sûr. Et repesa ma solo, dialogue esengi boyokani, dialogue esengi bolingani, dialogue esengi tosangana. Biso nyonso ba congolais toza na monde entier, to s'abonner na Congo Dialogue Info. Et si la ligne bakomona mwana mwasi oyo ye na idéologie. Francine Ngembe. Bonjour, bonsoir le peuple congolais. Wabino sentinelle d'Afrique. Défenseur et à pouvoir, il y a peuple congolais qui est représenté par le président Félix Antoine Tshisekedi, président élu. Dans le Barana, peuple africain, pour l'amour d'Afrique, je ne me tairai point. Pour l'amour de ma patrie, la RDC, je n'aurai point du repos jusqu'à ce que la délivrance ou la liberté soit totale. Naye la sous poto solo là. Nazali la voix de sans voix. Prophète sire naturel. Imbiélisé. Messager de Jésus-Christ. Lelo ba opposant ba toubeli. Yes. Ba opposant mingi ba changer langage. Ba zongeli langage o bazalaki nango na tangu ya Joseph Kabila changement ya constitution. Bango nyonso wana balaki changement ya constitution na tanga Joseph.
Le loyo président Félix a le dit non, c'est un changement à la constitution, bah le dit non. Le lot va changer le langage. Les prêtres en Soudan, Ndenge Igwe, merci beaucoup na interview na yo na Top Congo, moi na mobile ya Zalakaboye. Président, il y a MLC, Andimi, révision, il y a constitution. Jean-Pierre Bemba Gombo, moko ya présidium ya Union Sacrée. Vital Kamere, tozo c'est la point de vue na yo, mais kosala ki caméléonte. Peuple congolais, nazana ba kombo, ya ba opposant, au bandimi, révision ya constitution, même changement, ya liboso ezali Deli Sesanga. A 5 coups, va côté la commission. Oyo président Babaki en janvier. Yami Balé Zali Claudel Lubaya. Yé pas lobby pour la révision de la constitution. Pour mon niveau Keneni Libar. Yami Sato Francis Kalombo. Yé pas Zali pour la révision de la constitution. Jean-Claude Duvoemba a lobby na kutika la simate exil na kokate. Alors, Moussous Zali Boko Kamwa Alingi Basala Lokola échange, point de changement à la constitution, Motomabe Soriano Katumbi, Atindi Batunaye, certains ambassadeurs, Bazana Mboka Nabisoba Mindele, Basolo na Mokonza Mboka, pour Balongo la Makambo Minduki, Balongo la Makambo ya piste d'atterrissage ya aérodrome alinganga tonga pe baloba azonga na mboka abona ye exil alobi azonga na mboka mais en échange akoloba tout haut andimi changement ya constitution mais président alobi NON na majuscule. Pourquoi président Boy? Pour yebi que Soriano Moïse Katumbi azali acteur majeur ya na politique na bisote. Yé wana kei, bomon ndenge Lubumbashi vandi kimia, bomon lokola ba pays, ba province se vandi kimia, mais soke zalaki baba kiungu vivant, abîmé à kei, bomon na Lubumbashi lingwa ndenge mususu. Pour vous dire que ensemble, azali na ba membre, ya kati na ensemble, oyo baza ba quelle politique ya ba majeur bazate. Azobenda mutu na mutaye na parti politique na ya koti na ensemble. Mais tango mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo Igwe asalaki MLC to monaki ba to ebele lelo ba ko ba traître. Jean-Pierre Bemba Gombo ndalakisa biso Olivier Kamitato lelo traître. Même papa Jano Bemba ndatangisa Olivier Kamitato na Bruxelles. Jean-Pierre Bemba Gombo alakisa biso batebele babusa nyamwisi. Mutalakisa biso ye Jean-Pierre Bemba Gombo. Batoma Luwaka, basé belé, donc moi MLC est un parti politique et vandi ça ma solo. Moi mboka Jean-Pierre Bemba Gombo zali acteur politique majeur, mais à comprendre que nakotika ndeko nangai Félix Antoine Tshisekedi longo ni ana mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo. Pe na diaspora ngazalaka tiko tak bomona ndenge bandeko diaspora batelemeli ndeko Fayulu Fayulu kansaki na diaspora Fatia Zate na diaspora ngana za na diaspora na Afrique du Sud ako meka biloko sali na mikili na poto na Afrique du Sud osimbate kwa uzo moto Fayulu azan ndeko to solaka Fayulu azan Congo ponanga jusqu'à preuve du contraire j'ai pas une preuve que ndenge bazolo baza sénégalais azan na preuve de na kozo déclaration ba musu na china munoko ngate mais monsieur Fayulu na yebi bien ba connaissance na yeba ba connaissance nanga mais abeti mabe lelo ba ko bengo manipulateur ba ko bengo traître obimi libanda toke non to mona na makambo monsieur Fayulu azui on to benga na lingala ya ba combattant je ne le suis pas mais nazali acteur politique na lingala ya ba combattant azui lumbe na mikili na poto tolanda Fayulu azui lumbe sénégalais
Fachi président. Fachi. 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 Azul lumbe lumbe en Europe. Yes. Combien de policiers va protéger? Échanger Moutaobo et Azate, Salam Moukilla. Yes. Bomoni bino moko ba mama ya diaspora, ba papa ya diaspora, ndeko nanga Fayulu Lumbe Lumbe akanzaki miki na poteza ya yete. Donc bato miki opesaki ba mbongo pe ba 200 € ya na ba 100 €. Botu ba pe ko sa poto soni. Bozana ba social, bozana makambe belé ko pesaka boluka ba biloka ba 200 €, 100 € eza boto ko fingisa pe diaspora. Mais diaspora ko tira ka diaspora. Merci na ba maman, merci na ba papa. Na kati na moni petit frère na propre Emeka Tende. Yes, mulolo. Merci leki na mozala ki na kati na milulu na sepeli makasi. Delice Sanga ba meli pema. Nagosenga na opposition lelo bondi maka IDPS. Plus de 30 ans, premier parti politique opposition IDPS, plus de 30 ans. Plus de 30 ans d'opposition, bazar très constant. Mais bino bomeli paiement. Bozo kokate, bomeli paiement. Siko boboyaki, changement constitution, bondima ki on attend ya Rwandais touti, immigré clandestin, Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Mais siko on attend mwana mboka, Congolais de père et de mère, botele meliamo. Mais bon moni venaki bo kokate. Exil boko kate bo meli pema boko mikondima na ba obondimi révision ba musu ba lobi révision ba musu ba ndimi changement mais ba code sabiso na commission or okoko suka wana te Delice Sangolo ba non moi je nandimi révision mais boko miko senga ba code sabino pour bébé que remaniement e kozana janvier et bon linga ba chabino ba poste ministre donc boza bino ba opposant ya nzala au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Lobaki ba opposant ya nzala bo travailler pour na mabumu na bino bo travailler pour na peuple était lokola papa Etienne Tshisekedi abane ko travailler pour na peuple akufi pour na peuple nzamba sali ngolo atie mwana na ye bisika wana. Alors la répétition pédagogique Delice Sangalobi il y a 50 dispositions na constitution ba ko réviser yango. Jean-Claude Vouemba le binga pe na ndimi révision constitution. Ba koti ya masolo na ba koti ba masolo batindi batu na bango nani azolela Frank Dionga le bina kenda ko sala nini na Rwanda. Moïse Katumbi akosi Moïse Katumbi yona bandiko négocier atiki Frank Diongo. Ba opposant ya nzala ba travers rapport na mabumu na bango ba travers rapport na bino peuple te boso sola. Lelo na kolakisa bino image moko mais avant la lakisa bino président Félix asale makambo ebele bandeko na ngai ba communicateur ya IDPS na bayo bazana présidence na baye baza ba profachi esengili bolo baka babiloko mabolo baka bolamu ya mokonza mboka bandeko na biso ya catholique bazana 47 diocèses à travers la République.
président de la République Fachi a payé ça bango 47 millions de dollars catholiques. C'est-à-dire, chaque diocèse, 1 million de dollars, basunga babola. Mais président Félix Antoine Tshisekedi a payé ça 47 millions de dollars. Cela signifie na 47 diocèses. C'est-à-dire, diocèse moko 1 million pour naba kosunga babola balia yango catholique. Wanezali crime social. Boza ba terroriste social ko banana mbongo ba 5 na monseigneur wazana Lubumbashi na lingala boza ba mihibi. Alors monsieur Mutamba ministre ya justice okota likambo ke Hollande la bateau était ba mihibi. Après vous revenez pour s'attaquer au celui qui vous a donné 47 millions de dollars, président Félix. Depuis 60 Mobutu Sala Yangote et plutôt Kasavubu Sala Yangote, Mobutu Sala Yangote, Laurent Désiré Kabila na Joseph Kabila Tobo Sala Kanga page. Depuis 60 Asali Lokaboye. Président Félix Antoine Tshisekedi 145 territoires depuis 60 Toyoka Lisolo Yangote. Président Félix Antoine Tshisekedi a sali 731 ouvrages. Tolanda. Azana pouvoir azo sala nini? Communicateur bolobaka. Ngazana communicateur à présidenté. Nazana acteur politique. Molobeli ya peuple congolais. Asali sa alobili projet à 145 territoires. Ezali na 731 ouvrages. Asali nini? Peuple congolais. 414 écoles construites na mandat président Félix Yaliboso na Kotiami Balé. 414 écoles construites na 145 territoires. Tolongwe 260 bureaux de territoire. Président Félix Antoine Tshisekedi Asali, tu peux vérifier. Mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo a uloba kipe yango. Tolongwe Oyetikali, ba centre de santé na 145 territoires. Depuis 60, au président Félix Asali, président Mokote Asali yango. Bino bata catholique, bino bopoza yanzala, boti kamite mamape. Ba pesi bino 47 millions de dollars. Au église de réveil à Zouate. 1 million de dollars na diocèse Monko Bodame, Bobukuti, Botafuni. C'est du vol. Mais na ba soutane bozo yiba bozo lia. Bino mo na ba pédophilie, bino mo na kanta ba homosexualité. Et ça passe mawa. Na Zongeli 145 territoires, il y a 731 ouvrages. Président Atongi na mandat na yeli bozo na mibale. 414 écoles construites dans 145 territoires et salamate depuis 60. Président Félix Atongi dans 269 bureaux de territoire et salamate depuis 60. Tokeye, Oyetikali eba centre de santé. Tolobate. Ngana yaka na belema. Bino bokomati bolie mbongo 471 millions bosungi bato catholique te bosungi bato te. Rosi oya kufa na église boso ya Lemba na tanga Joseph mwana na ye président sobokole na ndaku na première dame. Shiko bolobi bokotinda banani babima na balabala. Bobomisa bato belé ambongo 47 millions de dollars ezawapi. Mais je vais vous balancer une image d'une servante de Dieu. Na onzamba pesa ya ça l'église de réveil hein. Non ça bien. Elle est dans l'église de réveil. Oh Mutambazolo ban l'église de réveil oh ceci cela boina boye. Botoboyi te tozo ke na bino molo tozo ke na bino tiko tak ezalagate oh Mutambazolo ba je suis désolé. Tomona une servante de Dieu en Afrique du Sud, elle est réfugiée asali makambo ya minene. Asali makambo ya minene. Situation bazali kolekela yango ezalaki pasi mingi yango atindi biso toya na mwa lusungi oyo
catholique a 47 millions de dollars. Mais servant de Dieu Adassa a soumis à déplacer des guerres. Les déplacés de guerre à Goma. Soja, sucre, sukari, huile, mafuta, haikuishia tu pale. Unaweza sikia kichwa na luma. Ukobela malaria na basitozo bavunde la boye. Unaweza gonjwa malaria na hii matatizo ya kisi mko na lala humu. Tomemi beba kisi ebele si topesi. Tunaleta madawa ya mingi tumshapatia deja kule ku centre yenu. Na centre ya ume. Na yango na kati eza mulayi mingi Messi Mbongo bata 5 botika kimoyibi bozong ça c'est 47 millions de dollars président Pesaribino. C'est une servante de Dieu à la fondation na LM Adassa, elle habite ici à Johannesburg. À Salam bloc belé même une église catholique à Kenda ba homme de vieillard église catholique à Sunga batu ba maman ba vieillard na église catholique à Salam ba œuvre belé à Batu Boye mon président Batago Sunga, LM Adassa Foundation, a sali premier pas, pour Sunga il y a 9 camps, il y a des réfugiés dans l'Est, plus de 8 millions de déplacés. Cette servante de Dieu a aidé, elle a zolingape azonga lisusu, bino catholique boyi bimbongo, bino catholique boli mbongo. C'est du vol, boutika la bloga na eza bienté, eza bienté. Alors, nous avons un ministre Nabiso Mutamba, Makambo Nzambe ezali lolenge yozo kanisate. Ba catholique bazana ba licencié, ba sango bazana ba docteur, comme sous bazana bidoc ana des doctorats, basango msana 3 doctorats, tridoc. Mais bazana 4 na kimoyibi, bazana 4 na pédophilie, bazana 4 na ba homosexuel. Mais yo le mutu po atanga po azala pasteur, il faut azala na diplôme ya théologie. Mais non, théologie c'est là comme tout pasteur, c'est là comme tout pasteur. Bible zolo baboye, Dieu prend les choses viles, il les fait asseoir avec les grands. Nzamba kozwa illettré, nzamba kozwa mutu moko boye, atanga te akomisi e pasteur. Eza makambo mulimo, monsieur Mutamba, en tout cas na domaine wana kokota mingi te po nzamba kozwa lèpre. Nzamba ko pinir yo nzamba ko peso etumbu to la na même pasteur Meya oyazali président ya jeunesse ya église de réveil to la déclaration na et même na kata commune ba pesa biso horaire to yaka ba commune pour prier mercredi de telle heure à telle heure vous priez jeudi de telle heure à telle heure et l'horaire est respecté. C'est pas que ou yaka ba mettre ton petit peu quoi. Tu comprends? Alors, moi personnellement, si on a zongi la Bible, au moment où on a fait pour la biso la chrétien, moi je suis laïque, mais pas de biso la chrétien, Bible même te seigne bien à terre sous quand ça m'a dit bataille. Tu vois, le Seigneur dit prier que Dieu envoie des ouvriers. Alors, non, et là on a posé des questions. Pour moi, toi, c'est le président de la République, ma petite, ma condition. Moi, toi, c'est le ministre, la député pour postuler. Mais pour vous, c'est un pasteur, il faut attendre la licence en théologie. Et théologie, il y a imposition, il y a logique, il y a religion. Ou peut-être il y a chrétienté. Pour eux, ça va être pire à faire la théologie. Eux, ça va être pour la théologie. André. Alors, nous doit comme à commencer les ensembles de la théologie. Comme à commencer les ensembles, ça appelle. Comment il s'arrête que non, voici l'homme de Gaza, on a un docteur de son état, il faut qu'il ait le diplôme de la théologie, à ce moment-là, à son malade. Ce n'est pas le ministre qui établit les pasteurs. Les pasteurs sont établis par Dieu, reconnus par Dieu, envoyés par Dieu. Et puis, maintenant, le boulot au Mogo. Ma décision n'est pas sur la loi, non, parce que le pasteur, si 3 pasteurs ou 4 pasteurs ont fait des habits, mais c'est les 3, il faut condamner la personne qui a fait les habits. Mais on ne doit pas prendre tout le monde mettre dans les sacs. Le danger, c'est quoi? On risque de pouvoir organiser ce que Dieu n'a pas organisé. Nzambe abengaka illettré.
Nzambe abenga na moto ayebite nzamba bibeli c'est bon na linyo sa musala bon. Nous sommes un pays laïque. Donc on ne peut pas seulement réglementer dans le domaine il y a batumoko pour la religion. Et puis sur né dans la néléron. Et ça la église du réveil, na église il y a Mickey ou tout ça bazar tout autour de la biso. Mais le danger c'est quoi? On risque de mettre l'œil à la plénée de Dieu, le doigt à la plénée de l'œil de Dieu. Bon, tout à l'heure, et là c'est remarqué hein. David a eu Bokonzi, a eu H et Alliance, ba menir on a char. Il y a eu un monsieur de bonne foi qui s'appelait Ouza. Il est venu, pourquoi? Parce qu'il a vu que l'âge, et s'est penché, et Dieu l'a frappé, il était. On n'a pas tenu compte de sa bonne foi. Donc, conséquence, il y a pas tout le cas. Alors, Moutamba, aux ministres de la justice, Salam Sanayo, Magamanzambe Taliote. Qui, pasteur, apôtre Meillard, président de jeunesse et avec l'église de réveil. On risque au Koufaloua Ouza, au Bénité de la Moulaton Bokei. C'est le spirituel qui dirige le physique. On réglementer le pasteur face à la licenciée, ce pasteur m'a passé les règles aux yeux en haut. Mais bon, tout le monde a le bac nakatanga kuna boye, ceux qui sango moko boye, ceux qui Moïse Katumbi bakangi et moté kopele nakatanga mutambolanda ete. Au fulgence, ceux qui Monseigneur nakatanga Olanda ete. Bao ba il y a 47 millions de dollars et bimi na présidence pour na 47 diocèses au Kolande la paix bangote. Mutamba pele mongo ye wana bimi to ki suite mokote. Mutamba okendaka na prison bimi si ba miyibi. Monsieur Mutamba. Donc c'est vraiment regrettable. Ta parmi ba miyibi bimi saki total eloko moko za pasi. Na kosenga na yo Daniel Mbumba au démissionné, ministre intérieur au démissionné, na bi ko na culture a démissionné, secrétaire général il y a IDPS Toyoki, ceux qui ont toujours soutenu Daniel Mbumba lâché. Ces messieurs ne méritent pas à être gouverneur il y a province il y a ville à Kinshasa. Tolanda vidéo oyo ndenge bakati mutu bakati en pleine ville. Oyo terrorisme urbain. Bakuluna bakomba terroriste urbain. Alors, monsieur le gouverneur au démissionné. Somme, bolano, na ville ya Kinshasa. Bakati moninga bakuluna, gouverneur aux arts, ministre intérieur aux arts. Ministre intérieur, tala bakati. Tala, bakati mutu. Tane bakata mutu. Bakuluna. Babomi kuluna mususu. Gouverneur, au code démissionné pour un acte. Ministre intérieur incompétent, au code démissionné. Au bas au kuta ya mo, au kuta ya mo ko changer. Ils allaient comme président, hein? Ils allaient comme président de la République. Ils allaient comme il y a yo gouverneur, il y a province ville à Kinshasa, peut ministre intérieur. Batmazo Bomanaboye, depuis Kimbuta, depuis Gentilin Gobila, yo Mbumba Oye et l'autre côté, ministre intérieur, vous êtes des incompétents. Vous démissionnez pas parce que vous êtes membre de l'IDPS. Non, vous démissionnez pour boulotter. Alors, monsieur le président, Achabato, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et bon, le président, Achebana Poto, ma camarade Naye, Basagina Poto. Mais Bino Bata IDPS, Bachebino, Mbumba, au Katani. Oya, Zalaka Peter Kazadi, à Katani. Yope les sous, Meli Pema, vétéran, au Katani. Baso Boum, la ville de Tchassabo, na Europe, même en Afrique du Sud, ministre a démissionné. Gouverneur, Yaville a démissionné, Yemoko, mais Bino besoin de culture, il a démissionné, Bami Yebi, Nengaboko Kuta dans la voix des sans-voix, Nabanako Baramuta Munions, pour Nakosukisa, Nakosenga na l'église catholique, Bozong sa 47 millions au Bolier, pour ne pas payer 47 diocèses, 47 millions. Église de réveil, Namoni, beau salarié, il faut aller le beau salarié. Bolongola qui l'orgueilleux hautain oyazala qui présente l'église de réveil boyoko tia ndekolabiso Ejiba mais Ejiba n'est pas à la hauteur pour le bela rabino talakutwa oyazol loba izali président ya jeunesse ya l'église de réveil azoleka azosala de mission azoloba tangu basango basangani na banani ba opposant malheureux Yanzala. Bino église de réveil, boluka président, bosala ba stratégie, bola kisaye, bola tozana yo, rien. Ejiba azo kokate. Église de réveil asu batu bocha bato si ba koboy fatigué.
ozomon o bocha ko na petit wana muluba donc azane hautain aza orgueilleux voilà dodo kamba mais beaucoup ko tiape meilleur beaucoup tiape pasteur mo donc aza jeune papa lokola meilleur beaucoup tiape même ngaso na inakili beaucoup tiape président église de réveil toto médecin catholique pema donc to kimisa catholique mais beaucoup tiape ishiba azum akokate président église de réveil akokate bolongola ki suna regretter pourquoi bolongola ki soni kafuta bosala ki kimuluba ngapela za muluba bosala ki kimuluba pour président général Soni Kafuta, pasteur Soni Kafuta, ceux qui ont été président de l'église de réveil catholique à ensemble. Je connais ma capacité, ma talent. Il y a pasteur Soni Kafuta, mais j'y vais pas Dodo Kamba hautain, orgueilleux. Mais pasteur Soni Kafuta, c'est un serviteur de Dieu humble. Il a des défauts, il a des défauts. Mais ceux qui ont été président de l'église de réveil, les héros montent aux opéras. Alors, Nasuki wana, bozongi sa 47 millions boyibaki. Mna pesi mbote nanga na servante de Dieu, José Rachidi, servante de Dieu Koba, Msalo Zosala, Nzambe azana yo, pe akusunga kayo. Alors, batu nyonso bazana bonne foi, bazana bonne volonté, boko ko contribuer, ko participer na action ya mi balé, Fondation LM Adessa alingi asala na Noël. Yemoko a posé premier pas bomoni. Na bozio nzamba pesa ye. A posé premier pas sur quoi alingi mututo a contribué. Pour nous rejoindre ye au Kenya na email na ye au LMH Adessa LMH Foundation 7 @gmail.com. Bande konangai to lembate et longezali to soutenir président. Président ça makambe belé. Changement à constitution oboya te etali osa mokili na yo. Merci na bande wa diaspora obosukisi Madidi Fayulu. Merci na peuple congolais. Changement à constitution ko salam. Tu dis toi Mbagaja. Merci. Oye na société ba société belé boyoka nesate to koma na ba foyer ndenge moko papa na maman dialogue esate ekoma lobi mwana bimi faser akimi ndaku mwana komi na balabala mwana bonla na wenze pour nini dialogue esate na ba foyer oboni lelo mindele basanganaki basali héros mbongo ekomi makasi mpona dialogue nde esali dollar lelo esala makasi dialogue nde esali lelo livre sterling ezala makasi yango moni dialogue eza nécessaire na vie na biso dans tout ça dialogue eza unitaire tchachikicha Congo dialogue tosaboni biso nyonso na Congo dialogue sérieux